Patiemo. Moinga wajana patiemo. Ebe kundi papatiemo. Oyo patiemo. Tokyo baby go bango. Na batango batiagre notoemo. Yedela kakaemo. Ya bango dani sur la carte ya religion africaine. Mfumukusu kia monzala pana na Angola. Nde bango basili ko komela biso lisusu na o esika. Nde na bango to kokobala na carte ya sujet na biso ko lande l'évolution ya mokili nde bakobeli biso. Mfumukusu mbote na biso. Mbote mingi ndeko tambi elongo pe bongo na bandeko balandi banso na bisika biye bozwami. Mfumukusu lelo na kati ya mboka na biso Congo tomonaki bilenge mingi ya kati ya religion africaine bali kotambola la bawenze mwa mingi minene kokabola buko lelo zali kobenga lelo vérité kasi buko na lelo vérité Mfumukusu bandeko plus to subi ba appel ba komi ko interpeller biso balobi ete buko wana vérité eza plus makanisi na bino na ya kolinga kaka kokitisa église catholique na église kimbangiste pour religion africaine et koka kotombwama Mfumukusu. Matondo mingi tokoliki ya yambonano Mfumukusu alekaka na television te pona kofinga bato. Etumba tozana yango ezali lobiko ya bayindo. Solo babombaka yango te. Solo babimisaka yango pamba te bato bazako kufa likolo ya boyinga. Yango wana maye tozana ngone lekoyo boyebi te bato bazo nyokoma makasi. Alors ko nyokoma ya bato ezali nini? Eza ignorance. Bato bayebi te to uti wapi to komi wapi pe toza kokenda wapi. Lelo na mboka na biso nesika oto komi lelo. Bokomona kolandela ngambo ya politique lobi eutaki koleka ezalaki ba menace ya le 19 le 20. Et pas il baza ko menacer le 19 le 20 et pas il dialogue to vande sika moko poto koka ko solola. Tokolikia na kati na ndako ya bato. Nzambe soki akosala na ndako akobanda nanu liboso na tata po ye mtaza mutu. Makanisi kambaka ndako yango wana. Compagnie nzambe soki azosala na kati ya compagnie na bino makanisi po bebaka ke bandaka na mutu kolo compagnie. Lolenge moko pe soki nzambe azotambusa bino na mboka esengeli boyeba te makanisi ebandaka kaka na mutu kolo mboka. Donc mokonzi ya yambo. Na motindo wana peuple congolais oyo azali gâchette ya Afrique ya France Fanon oyo azali ebandeli ya lobiko ya bayindo azoyeba te makambo tokomi nesika nini oyo poto uti pe sika nini ignorance tellement eza makasi alors que bato bayebi bosolo bazwi bosolo wana babombi peuple aza kotepa tepa yango tomonaki tolobi te malamu tobimisa solo yango bato basosola yango wana mukanda ya Jean-Marie Vaner eza bandeko ya église kimbangiste bato bapibliaka yango buku oyo eza bango bato bapiblie yango bongo na kati ya buku yango na page 10 pe page 11 bakomi lisolo ya mayema lekaki na libala ya mama kama mpasiko kuna na libala wana pamba te baluwaki esika ya bamupe basalelaki libala na bango tango basilisaki alors babebisaki parce que discussion ezalaki bajeune ya kimbangiste basalaki mwa bamindondo place yango ebebaki alors curé ya paroisse wana tango ye akuti ndenge désordre ezalaki nda bali kointerpele badirige kimbangiste oyo bazalaki na place wana maye alobaki na bango yango wana bandeko ya église kimbangiste batia na buku oyo siko ndenge bati yango na buku oyo bango moko balobi malamu ete eza kolakisa maye wana eza kolakisa
responsabilité oyo église kimbangiste azali na yango vis-à-vis ya lobiko ya bayindo. Mais makambo eleka depuis 97 na février 97. Mais église kimbangiste akoma kaka église de Jésus-Christ par son envoyé. Alors que na kati ya buko église kimbangiste azo reconnaître bien que nani Kirewana ayebisi bango que cette Bible que vous lisez n'est pas la vôtre. Vous venez nous apprendre le christianisme, mais c'est nous qui vous l'avons apporté. Nous voulons apprendre le kimbangisme. Et puis, Sengeli Boyeba ke aussi longtemps que Bayindo Bakoyeba Mfumu Kimbangu te bokobika te. Wana sango. Sango mutazo yebisa bakimbangiste. Ce n'était pas un homme ordinaire. C'était un envoyé divin qui est venu spécialement pour sauver votre race. Maintenant, l'église kimbangiste bayoki makambo wana, bati yango na mikanda, baza conscient. Donc l'église kimbangiste eza consciente que ya solo maye oyo wana bayebisaki bango, eza ya solo yango bakomaki yango. Alors babombi yango pona nini lelo soki biso tokote ya sango ya lobiko bayindo bato babiote botala kutu bana ne moko kuna na église kimbangiste bango balobi azali envoyé ya Yesu. Alors que église kimbangiste azo reconnaître que azali motindami ya Nzambe pona kobikisa biso. Solo wana yango na kaka tobimisi bato ba soba miyokela na bango. Alors mutalobi yango azali mupe. Mais tango ya zolo balobi nous les connaissons bien car nous l'avons suivi. Depuis 1921 jusqu'à sa mort. Nous l'avons suivi. Banani bazalaki kolandela ye. Mais nena bungi ke Mfumu Kimbangu akangemaki na maboko ba catholique. C'est que ba catholique bayebi malamu nani wana Mfumu Kimbangu. Alors ceux qui sikoyo moko na kati na bango atelemi pona loba. C'est kakati makambo. Donc, discussion ici, là, na yango. Toko discuter, donc, église kimbangiste, na église catholique, donc, tolobela, bayebi, solo ya lobiko ya bayindo. Alors, siko pona nini, babombi yango. Siko mboke zo tepa, alors que, kirewana lobi malamu, le jour où vous allez vous organiser, Pobo senga dédommagement, boye ba bien que Belgique akobimisa mbongo ya ebele. Mais ceux qui tolingi to s'organiser, faut to dialoguer. Si ko to komi na dialogue bandeko ya Senko bazawana, si ko ebonga ki bakumba bato nyoso na bomoko, et non des points éthikala. Parce que banga bazo kaka document oyoyo pe ba yebisi bandeko, non, il faut to s'organiser. Parce que toza na position de force, mais tozo comme na position de faiblesse. Natango toza divisé. Ce qui toza uni, nde tokozwa siko position de force. Pour ko permettre biso poto ba kolandela misolo na biso na bolamu na biso o evandi na mikili. Poto parce que bana na biso na zoya parce que ya solo metika na limbola mo mbangu. Alors photo oyo soki boluki yango bokomona ngo pa bandeko na biso église kimbangiste. Mundela fuka meli photo ya Mfumu Kimbangu. Mundela fuka meli photo ya Mfumu Kimbangu. Est-ce que yo mutu mwendo pozo tosa Mfumu Kimbangu bongo? Omoni enakoliki a été bayindo basengeli basosola malamu. Alors awa tozali susu na mokanda ya évêque ya Mundele William Broden. Alors évêque wana ya Mundele lisusu William Broden azako yebisa na bandeko ne ba italien ke bayindo nanu balamuki te bayebi nanu te ke bazalaka na ya bango mobikisi. Tinde basambela Yesu. Oui, bayindo bayebi te ke bazana ya bango mobikisi. Alors ce que lingo s'enrichir kende mbangu na Congo dollar wana zayi dans 2 semaines matondo mingi dans 2 semaines likambote dans 2 semaines okokoma riche. Siko bapaya bakoya bakomi riche na mabele na biso bana na biso ba pauvre il faut to publier vérité. Alors bandeko bamoni keza makanisi na biso bakende kotuna ba dirigeant église kimbangiste bakomema bango na Belgique po bakende kotuna kire wana aloba ou bien aloba te soki aloba. Alors exactango lelo po bayindo balamuka na pongi basosola ete avec Mfumu Kimbangu nde lobiko sans Mfumu Kimbangu toko résoudre loko moko te. Alors ne sika oto komi ne siko to komi lelo eza boyokani
bolingo. Yangona to sengi pe na bandeko alimenter to profiter parce que les jours où vous allez vous organiser. Donc il faut to tonga bomoko ba rejoindre baninga to lingi Congo et Kenda liboso parce que Afrique ezozela biso. Ba rejoindre baninga makonza bango ezalaki liloba ya suka biso mokolo malelo mokonza bango ndeso na kati ya religion africaine. Ndende ko nyonso aza na posa ya babuku oyo ba numéro na biso ezali affiché eza affiché wana bo continuer ko benga ikola na bino bisika nyonso bango ke tozo kabolela bango po ba découvrir vérité po ba découvrir vérité nde o alinga benga mokonzi ya bangunza ko benga bango na 099 99 36 611 099 99 36 611 numéro ya ngai journaliste na bino ezali 082 319 22 25 ne kimi nzambe ko kozala na bino tokuta na poste ezali koya. Déclaration commune ya Bangunza. Biso Bangunza ya mfumuki mbangu na kati ya religion africaine. Kolandela bizaleli ya Église catholique na nzela ya Saint-Co tolobi boye. Utomboka na biso ezwi bonsomi. Tozokende na 57 ans. Église catholique emipesa ndingisa ya kokamba bayi politique na makanisi pe mate ya maye mautaka na Vatican. Nde na bongo maso matambolaka malamu te na bokambemi bwa mboka. Miso na biso yonso ezali komona lolenge Église catholique ebundisaka bakambi ya mboka. Banda eleko ya premier ministre Mbuta Lumumba bayinisaka ye epai ya peuple lokola basalelaka ye campagne ete azalaki communiste pe Satan. Likambo na bango na ba communiste ezali wapi? Babundisa Maréchal Mobutu na politique na ye ya recours à l'authenticité na eleko ya réconciliation nationale na conférence nationale souveraine. Alors, boyebi ke Banque mondiale pe Fonds monétaire international bato ba déstabilisaka monnaie na biso. Conclusion ya conférence nationale ezali wapi? Depuis Mzee Kabila akotaka Église catholique esungaye ata mokolo moko te. Kaka ko bundisa ye na ba déclaration na bango ya mabe. Pe lelo na eleko ya président Kabila Kabange Église catholique bazalaka kaka opposant ya makanisi ya malamu na kotiaka mobulu na kati na mboka. Yango conférence nationale souveraine kino lelo oyo na dialogue Senko asunga RDC atambala moko te. Est-ce que rassemblement ezali IDPS yango moko kaka to regroupement ya ba parti politique? Est-ce que premier ministre Bruno Tshibala azalaki exclu na IDPS avant to après le 19 décembre 2016? Na mabongisi ya accord ya le 31 décembre 2016 azalaki to azalaki te? Ndenge azalaki totuni motuna, est-ce que azalaki na ngambo ya opposition oyo bazalaki na Union africaine to azalaki na opposition ya rassemblement elongo na IDPS ya limité? Senko basilaki mayele ya bosangisi bayi politique yango babwakaki éponge bazongisi kiloto charge epai ya mokonzi ya mboka po ete anome premier ministre pe batala likambo ya président ya Sensa kouta na opposition non signataire ya bakor ya Union africaine rassemblement pe mokonzi ya mboka akokisi lolenge basengaki. Lelo bazwi lisusu ndingisa epai ya nani po balobela likambo ya premier ministre? Est-ce que Senko bakoki kotalisa biso lelo plan B la bango ezalaki penza nini? Est-ce que Senko ekomi parti politique na ngambo ya opposition? Pona nini balukaka tango inso makila ya bana mboka etanga? Na eleko oyo biso Bangunza ya mfumuki mbangu na mabele ya bakoko toboyi yango. Po ete RDC eza eta laïque. Tozongisi bino na mokanda ya Biblia oyo botangaka na lisolo ya Salomo na basi mibale oyo bawelaki mwana. Boyeba ete mama kolo mwana aboyaki bakboma mwana na ye. Kasi mwasi oyo ya moyibi lokola azalaki nkolo mwana te asepelaki bakata mwana. Ndenge moko na bino lelo lokola population ezalaka ya bino te bino bozalaka baye ya Vatican nde bolingi makila ya bana mboka etanga. Kasi biso bankolo bato Bangunza ya mfumuki mbangu
na kati ya religion africaine na kobundela bonsomi ya mboka pe mabele na biso toboyi makila ya bana mboka etanga lisusu nde na bongo tosengi na bino bayi mboka bolamuka botelema pe bofungola miso na bino bakosa bino lisusu te po ete maeseniko na bato mosusu ya limete bazali kosala bazali koluka bolamu na bino te pe bobosana te ete mondele asalelaka mingi na ngambo ya opposition. Sima ya le 19 na le 20 décembre 2016 nde emonanaki ete barevendication nyonso bango basalaka ezalaka mpona bolamu na bino te kasi mpona kowela bibonga na bango nde na bongo bobima na balabala te bozela kaka tokende na baelection bazali pe na mbongo ya koya kobongisa mboka oyo te. Na yango toyebisi bino bana na biso bozala tranquille boyokima oyo etangami ezali solo mbeba na biso ezowuta na bakatolike na yango bobima na balabala te botia desordre tozila tolanda kimia ekoya kaka nde yango wana bana bozala tranquille botika desordre oyo toyebisi bino botosa yango bolanda mpe yango. Tolobi boye Congo ekomi neti mutu nyonso akomi mokonzi banda basango babandaka kala na bakompani na bango oyo basalaki na bamindele ti lelo eza kokontinue me banda lelo abu ya Patiengo, atakondi mapatiengo, oyo patiengo, moino atana patiengo, atakondi mapatiengo, oyo patiengo.